yaza lelo autorité morale. Yango wana leketu tia na mutu na yo. Soki eyindi eyala na butu to na moi na kati ya bato équipe nationale yo okokotela Karine Mokonzi la baronne, okokotela Karine Mokonzi mwana mama Charlotte. Soki eyindi nde Karine Mokonzi ya mwana ya mama Charlotte na Karine Mokonzi la baronne wana okokotela nde Karine Mokonzi oya mwana mama Charlotte. Mais soki ba Karine Mokonzi mibale oyebi eyindi na mutu nyonso yo kokotela Karine Mokonzi. Même Karine Mokonzi eyindi na elili na yo otambulaka nango. Kolo alobi soko koteli Karine Mokonzi lekecho banotambola sans elili yo kokotela kaka Karine Mokonzi. Na kanisa place yo toyokani bien. Lekecho mwana ndenge nini okompare Karine Mokonzi na Tracy Mbelenga na Claudie Asuka na Cynthia Wadol. Yo koko kompare bango ndenge wana te. Lekecho nga naza na pongi bakati nga nano kingo nazopema. Mendengo natali émission na yo nalobi te tika tosolola mwa moke lekecho leke yozali kocho zaka mayele mingi. Karine Mokonzi na bango olobi boyebana kaka na tele boya famille te. Mais rappelez yo bien bokoma famille. Mutu moko tabotamaka na famille, tobotamaka na kati ya famille, mais tobotamaka na famille te tozokoa nango. Mais likambo eza wana te, likambo ezali Karine Mokonzi oyo boyebana na ye, oyo yo na ye opusana pembeni na ye, oyo andima ozala na ye, ezali Karine Mokonzi oyo ya mwana ya mama Charlotte. Sima nde oyo boza kosala na ye ba télé réalité, oyo boza koleka na ye na net, wana Karine Mokonzi la baronne. Yo ebi Karine Mokonzi aza mibale. Bien sûr Karine Mokonzi akoma ebele, mais yo ebi ekazalaka mibale ya mokili boye na ya net. Nga na yebi Karine Mokonzi azalaka misato. Bato mosusu na yebi te soki bayebi azalaka moko, mais Karine Mokonzi akoko zala plus de 5. Mais nazolobela kaka wana te. Lekecho mwana ngai nazali ana na hôpital. Yeba Karine Mokonzi okoko compare jamais oloba eza na makambo Karine asala oyo ya bien, eza pe na makambo ba Tracy na Claudie Asuka basala oyo ya bien, eza pe na makambo Wadol asala oyo ya bien. Donc soki baza na rando yo kokotela moto te okotia pe. Naza d'accord otia pe, mais soki rando ye makasi okokotela Karine Mokonzi na bandeli malamu. Lekecho mwana soki rando ye makasi to rando ekoti malili ndenge eza sikoyo, yo okokende kote ya Karine Mokonzi. Karine Mokonzi akutanaki na Juvenal Kibala apesi ye mbote, Juvenal abangaki. Mais Juvenal aza kote ya nani? Aza kote ya Claudie Asuka. Pona nini? Po Claudie Asuka mutazwa ye alobi ya kovanda boye te, yaka kosala na biso na elengi ya Congo. Yango soki batie na ndenge aza na poto boye sa pona ngambo na ye kote ya ba Claudie Asuka. Fidélité na Claudie Asuka. Yango yo foyeba avant équipe nationale salama ozala coach Ibenge. Karine azwa bino azwa nde ba super talent. Donc Karine Mokonzi oya mwana ya mama Charlotte Chombe yende mutu azwa bato baza na talent, abakisa bango talent basala super talent. Super talent wana ezalaki bore ezanga kombo. Sima yo oye komitombolo lobi ndenge yo moko lobi équipe nationale yo zali coach Ibenge. Toyebi yango pe eza bongo. Mais kobosana te mutu yo zwa kombo coach Ibenge
soki asali mabe to soki abosani mwa moke bayebisaka eke abosani, soki pe esengeli bakobenga ye oyo biso nyonso toyebi ibenge, ye mpe azongisi ibenge ya yo moko, akaboli nkombo na ye. Me yo Lekechu mwana oza nano na modele ya ibenge wana te, mpo yo ozali motu oyo bato nyonso balingaka. Yo oza na Karine ensemble, ti sikoyo oza ya Karine, Karine aza na motema na yo. Me kolobaka bongo te mpo ozosala bamisusu wana plaisir, me ozosala Karine mokonzi plaisir te. Bien sûr akoyina yo te mpo ayebi yo bien, mpo bomesana bien, mpo bolingana mpe bien, me ozokitisa ye mwa moke, ozokitisa Karine mokonzi oyo oyebi, tous les deux Karine mokonzi oyo ya mwana mama Charlotte na Karine mokonzi oyo ya la baronne, oza kokitisa ye ntango oza koloba. Soki baza na rando otangi mpe bakombo, okotya calme, okokotela motu te. Calme wi okokotya, me obakisaki okokotela motu te, wana eza problème. Même Claudide Asuka ye moko place wana aseki, Tracy Mbelenge aseki, Cynthia Wadol abeti maboko atie na litama mpe abeti mondenge, alobi naza na raison na blokaki Lekechu. Me place oyo eza claire, efala kotela Karine, ye azoloba kokotela motu te, na kobloke ye kaka na kofungula ye te. Wana Cynthia Wadol moto azokanisa bongo, mpo nga natangaka meme mutu na bango. Bien sûr naza na mbeto hôpital awa, nawuti kutu kolia yogurt moko ya chokola be, nalingai bapesanga nde ya vaini. Mais bon, eza kaka biloko hôpital fo kolia. De toutes les façons wana na Congo fo kolia ngo na balabala bato babetela maboko. Bon, biso toza bana poto. Bon, tozonga na likambo tozoloba. Tala, Lekechu yo oza ya Karine. Na Karine mokonzi boyebana kaka na tele te, nalobi bien. Karine mokonzi amona yo, yo po mona ye na net. Me boyebana boye, sima bokena oya net. Me bato nyonso oyo baya na sima wana nde wi lobaki bango oyebi bango na kati ya tele, na kati ya net. Po a partir ya Karine mokonzi, yango wana équipe nationale esalama. A partir ya Karine mokonzi, yango wana ba Tracy Mbelenge, ba Claudide Asuka basolo na bino na respect. A partir ya Karine mokonzi, yango bato balobaki soki tobengi Karine abwaka biso, aza na bato ebele kokosala mobulu. Tika tobenga ata Lekechu ye bazalaka wana, pourvu ke kokota na tele réalité ya Karine mokonzi ekokota na équipe nationale. Donc nyonso boza nango wana, ezala bakode, ezala succès, ezala koyebana, ezala équipe nationale, ezala coach Ibenge, nyonso ezali ya Karine mwana ya mama Charlotte, asangisi bino na Karine mokonzi la baronne oyo aza lelo autorité morale. Yango wana Lekechu tia na mutu na yo, soki eyindi eyala na butu to na moi, na kati ya bato équipe nationale, yo okokotela Karine mokonzi la baronne, okokotela Karine mokonzi mwana mama Charlotte. Soki eyindi nde Karine mokonzi ya mwana ya mama Charlotte na Karine mokonzi la baronne, wana okokotela nde Karine mokonzi oyo ya mwana mama Charlotte. Me soki ba Karine mokonzi mibale yo yebi, eyindi na mutu nyonso yo kokotela Karine mokonzi. Même Karine mokonzi eyindi na elili na yo otambolaka nango, kolo alobi soki okoteli Karine mokonzi, Lekechu bano otambola sans elili, yo kokotela kaka Karine mokonzi. Na kanisa place wana toyokani bien. Soki toujours oza lekeleke mwana, ato oza na succès, oza na elili ya Karine mokonzi. Yango wana tia na mutu na yo, soki eyindi entre Claudide Asuka, Tracy Mbelenge,
na wadol ndenge opesa exemple okoki nokokotela motu te mpo opesa conseil, mais soki eleki kaka mikolo kaka elingi okokisa 1 mois to ekokisi 1 mois mbala moko okokotela Karine Mokonzi. Soki esali 30 minutes eza ya makasi mbala moko okokotela Karine Mokonzi. Soki esali 1 seconde babeti Karine Mokonzi lisasi erate tuti nzete yo kokotela Karine Mokonzi, voire même koplonger po lisasi wana ezwa yo Karine Mokonzi abika. Nakanisa toyokani bien Lekechu mwana. Continue mosala eza kokende kitoko. Nga nalandaka o ntango nyonso. Soki nasilisi na Congo liziba nalandi yo na Facebook, nalandaka o partout tina basita bato mosusu nyonso wana poza na elili ya Karine Mokonzi. Memi awa na hôpital awa telecommande oyo ezomona pasi kaka mpona kotala makambo ya yo na Karine Mokonzi. Na ba infirmière baso comprendre te mais muto oyo ndenge nini. Tout d'abord azalaka même pas na mboka na biso, ayesusu na mboka na biso, akoti na hôpital na biso, na ba télécommande na biso, makambo nyonso azosala ezomonanaka azalaka wa te. Oyo nani? Robot ou bien nini? Bien sûr naza papa robot yango bakati nga mongongo. Otikala malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.